Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, salut, je viens vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous vous trouvez dans ce monde de vivants, je viens vous dire bonjour et puis nalingi na lobela muke likambo oyo na lobi na kotikango ele kandengo yote il faut biso peto loba pona kopesa ka conseil ndingi zelaka na communauté na yeko loba likambo oyo komeli papa na biso juna janana pona bato oyo baye ko visiter na kati na ndako na ye na lobi na kotikango ele kaboyete il faut na pesa pe oyo par na ngala kati e ko édifier pe bandeko mususu peut-être na kati wana na yeko lobela likambo ya papa na biso juna janana to mona ki biso nyonso depuis mardi soir mercredi ndenge ba vidéo bale ko circuler avimbi liso ezo saigner et puis ba memi na hôpital tout monde ndenge bazo lakisa ba vidéo wana ya ndenge azoki mais comme je ne savais pas de quoi il s'agissait na kokaki ko se permettre ko fongola caméra nanga et puis na lobela ngo mais sikoyo awa tomoni ndeko na biso ya chaîne nino na bosani awa alobeli yango na lobinga pena ya koloba na ya kopesa conseil na ndenge kaka ezalaka na kati ya communauté tozalaka wana kaka pona ko topesa na ba conseil et puis to se soutenaka mutuellement yango na yobi na otika likambo ele kaboyete nga pe na loba yanga likambo na yanga pe conseil na kati kuna pona ko édifier kaka ndenge ezalaka. Voilà, na nano na bondi nano na zui trois choses na kati ya problème comme li papa na biso juna janana. Papa juna janana oyo azali papa ya ba star minene ya monde, aza papa ya bana oyo balakisi monde entier ke okiko bima de 0 à héros. Donc papa ya bana o ba courage oyo ba longola biso na anonymat, ba longola Congo na musique congolaise na anonymat ba memi yango na niveau world. Papa ya bana wana, papa na biso papa juna janana, papa ya ba maître Kims na ye na lobela pe muke likambo yango oyo nazomoni ezo circuler na internet. C'est depuis mardi soir que tout le monde a qui ba photo wana. Mais bah vidéo mais comme on ne savait pas de quoi il s'agissait, en tout cas on ne pouvait pas se permettre que ça la vidéo que banda koloba de n'importe quoi. Dans ce qui s'est passé dans sa maison, on a trois na le bango conseil on a occupé ça. Ya liboso na no nazo benga nazo tu na 3 points pardon pas 3 conseils mais 3 points. Premier point na ngana no nazo lo banano et pas ya batu oyo basala ki ba se permettre ki ko sala ba vidéo sans que ba yeba qu'il s'agissait de quoi. On se permettre penzo fongoli caméra na yo, to téléphone na yo, o tie penzo bandi ko filmer, ozolo ba papoyo, bakangiye na mwasi ya batu. Bakangiye no bi ba ido no boye ba bo uzwaka na ngona no wapi. Ezaba no obike le na mona ki ba vidéo wana et puis na yeko yoka vérité et pas ya Noli Tambwe, voilà son nom est venu na chaîne ya Noli Tambwe. Na lobi siko batu yango ezalaka ko loka o wana na mona obino peze foko kindo mona ka ba benga bango banani yo ba pasteur o ba pikola wana soki ba pasteur o ba prophète hein oyo ba délivra ka batu wana faut peze bo kindo mona bango parce que eza normal te likambo yo yebite omonika photo muto azo saigner Saki o compatir na enanu oyo ka pasi nano ke o papa na biso star na biso po ye moko pe aza star na biso ni yango ekomeli esalo susi te mbala moko yo komika ko penser ndenge ni okozwa ba vie obandi ko bule no ka elo moko boye ya ko nuire pe kaka na famille mobimba ya papa wana parce que soki moi sina yo ki biloko wana osala epe parce que mobali aza infidèle obimiski eloko moko boye na mutu na yo ai au type micro, au type téléphone, au pied sur qui téléphone, ce qui peut caméra, au type liboso no bandi pe koloba, oh bakangie na mwasi ya batu, nde babeti na bar. Non bi obike e moko na fa na zote, ba ido na bozora na nongo wapi. Mais bino faut ba délivrer bino hein. Eh. Ba proni fois ce qui ba amateur ba journaliste oyo. Comment vous avez dit et puis mutu azo saigner ça te comme une photo a fait tété omoni photo mutu liso evimbi azo saigner et puis au bandi maman ko imaginer lo nini oko salir lisusu donc on dirait
ko senye wana pota wana balakisi bino wana on dirait ekokaki te il faut bakisa elo ka likolo yango bobandi kofinga po nini congolais popozo bavi popozo ka bavi imagine sikono ko sande nini balobi pe eloko te balakisi ka video biso ko so lekele biso ngape na talaki yango ngano bi me balobi elo te. Donc il s'est cogné dans la maison, babeti nandaku. Donc exact yo moko ça comme il posait la question, mais okoki jamais mutu penza oyo ayebi penza ndenge média tambla okoki jamais ko se permettre ko zoa micro to ko zoa téléphone na yo bandi ko se filmer bandi ko loba na eloko yo yebite. Hein? Eloko yo yebite o bana onde obiki bo kamusanga bino fo boluka penza parce que pasteur o ba délivrer aba fo ba délivrer bino na molimo wana ya mensonge na ya ko dénigrer batu. Hein? Ata niveau de jalousie en vraiment yo monika photo a mutu vidéo un peu bando lo bate balakisi ka vidéo paf na mona ka vidéo yé bazo bise soki atala gauche soki à droite hein mundele moko boy soki peut médecin azo bise atala gauche soki atala na ta no bi o signifie nini tellement à comprendre en côté en tout cas j'étais de cœur avec cette famille là et ça là il a passé papa juna kuta ina elo nini et ça là il a passé ma case mais ce que yo pensa soki ko na bengo nanyo so journaliste amateur pona kaka ko weli la ba vie obani ba moko imaginer kaka o imaginer histoire moko boye et ça nataka si abio lo bateke akwea ki l'escalier te o wana o monike o ko salire te fo luka o salire poni tozala boye hein poni tozala boye vraiment mutama beti na niveau yo. Bino peut-être il fallait na lobela bino eza mabe makasi bozongele loko wana lisusu te. Hein? Bozongela penza lisusu le loko wana te sali bino mabe makasi elakisi penza ki motema mabe. Oyebi eloko te vandanye zela le makotielo bilo wango na mesa ba ko servir yo okoloba tala biso to komo loba skoto a fier ya koloba parce que non li tango ba s'expliquer biso obi au nom ya famille aye ko loba ndenge zalaki mais bino siko bosi bino bela bosi ba caméra bino boko mo loba ka bino moko bo et puis bo loba tana ndenge ya biete ke o papa abundi ata na mwasi ne kasi et puis ça ta bongo bato ba sekata ndambo za ndenge ya humour ndenge ya théâtre te oh voilà la kana basi ya bato donc pourquoi c'est comportement ya ko salir kaka donc ce que salir nano mutute oyo ka mutema no biete. Le comportement, je comprends pas, je me pose tant de questions parfois. Ma communauté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, il faut le baka mabe à moninga. Mais, attends, il y a bien fondé en haut. Donc, tu t'imagines quelque chose dans ta tête, les concernant, oh, il y a quelque chose salir et eux, ce qui peut vous dessiner, va vous le bana comprendre à binoté. Franchement. Hey! Ok, n'est-ce pas que vous avez sonné, hein? Non li tambo ko lobango siko vérité ndenge zalaki zalaki visité par batu oyo babande ko ya ko luka coffre fort ya bana azalaki visité na bato bando luka coffre fort ya bana na kati ya ndako ne de mutu akepa papa et pas ba parents nanga ko luka coffre fort nanga est-ce que zalaka et puis ngana za na pas nanga j'ai ma résidence. J'ai mon mari ou comme banane bazana basi na bango bazana bana na bango ba vivre vie na bango puis ba vivre na mboka te hein que banque za la te ba vivre na Paris na Europe même na Congo kutu ba banque comme wenze siko yo ke do luka coffre fort na ndako a papa na ye ya ndako na ye te azape mwana muketa za na 10 ans te il faut zaka amateur il faut zaka mtamta mabe po salango. Voilà, deuxième point nanga, ezalaki nano bino, deuxième point nanga siko na ozongela. Papa na biso oyo babengi na kombo ya Juanana. Papa nanga oza star. Yo moko oza nano star, ezate ko a partir nano ya bana, tutiki nano bana mpanzi. Yo moko oza star lokola ba Redi Amisi, papa ona ya Zaiko komone nani onzambe nangai. Papa na biso mkolo Zaiko langa
oza ba niveau ba Koffi Olomide, oza ba niveau ba Wera, ba Jibe, ba Fali, ba Héritier, ba Ferregola, batu nyonso wana kaka. Batu nyonso wana kaka o ba musicien ba betela biso musique to lingaka oza star lokola bango. Mais sikoyo papa na ngajuna na ngina peso conseil moko. Omoni bana na yo ba star oyo ba longola musique na biso ya Congo na anonyma ba matisi yango na niveau ya world. Bana no botela biso bravo na no pona bana na yo, nazala fier na yo ngai. Omoni bana wana ba memi yo na vitesse moko ozo komate. Bana wana baza ba star international, ba star world. Do yoza papa na bango bosa na ngote. Mutu oyo po mutu ka komi star ya munene na ndenge niveau baza na ngo. Même fan na yo ko boma e pona esengo kaka. Do tema ligi ya ko boma e. Do yo papa na ye il faut ça la protéger na même niveau ya bana na yo. Il faut oser la paix na sécurité na même niveau ya bana parce que mutu oyo aza au cause de la paix fan au cause de la paix ennemi. Ba fan ngana mona place fan penza boma mutu fan aboma penza mutu pona esengoka donc ya sepeli na mutu makasite azobelo kwa sala na ete abomi ya bete pe tanta masas de mutu oyo aza fan ya mwana oto ennemi ya mwana yo aokipe ko salo mabe donc ndenge ba se sécurisaka ba mettre Gims na yo wana ba mettre soki Gims wana ba peblo wana bangote donc bana wana mo ndenge ba se sécurisaka il faut bongo ne ba sécuriser pe yo il faut la sécuriser o bana papa Michael Jackson te okuta ne wal famille ekutu mobimba na ba Janet Jackson okuta bango na no wapi donc ndenge bango ba se sécurisaka na même niveau wana ndefo ba sécuriser yo po mutu alingi alelisa Maître Gims akokipe ko sala o mabe po Maître Gims alela mutu alinga kayeti donc il faut pensa oza oyeba ke omoni niveau na biso ya ba Congo ya ba star na biso o ngana tangelo wana niveau yo za na po yo moko za star nano yo moko za star na musique congolaise niveau wana o débordango donc comment on a niveau bana ba tema vitesse les ka na niveau world c'est que j'ai l'impression que yo ozo comprendre na no te niveau zali cause la simple cause la gentil eza bien eza mabete ko yo kana na batu cause la simple ko tika la ndenge balobaka les deux pieds sur terre eza mabete mais au moni siko jalousie o balakisi yo. C'est-à-dire, mutu ko komi na niveau moko bo ezana ba ami mususu, il faut tika bango nano. Ezaba biloko mususu il faut tika ngonano. Ba showbiz wana ya mutu moko bo osala showbiz alingi kaka yo zala wana, azolanda pe yo tazolinga kaka na kombo wana ya bana na yo. Ba Maître Gims. Ba siko azolinga nde ba niveau wana nde, soki yo komi c'est-à-dire que moi no akoyoka ta kombo na ye. Siko batouana, il faut yo obanda ko se méfier parce que oza papa ya ba star mondial, ya ba star world. Il faut oyeba avec yo ko tambola, omoni ki star na ki vedette na to benga ngoni. Ko yeba na etinda ka mutu akabwana na batu moko bona batu misusu. Soki par exemple oza na 10 millions na compte, oki jamais ko tambola na mutu oyo azana na 1000 francs na compte. To na $1000 na compte. Parce que moi jalousie ezalaka créer na place wana. Yo il faut oza papa moko otambla kana ba to ba niveau no comportement no bravo à féliciter ozalaka na communauté okima communauté te ndenge ba tumso mona ngana za sona ba congolais te. Nini yo tika na ba congolais mais papa pona ba congolais pe ba moi niveau ya ko mata ba niveau pe ya ko mata lokola yo bazalit. Il faut vraiment ça l'attention. Okende ba place mususu. Mais, par exemple, comme ma batunanda kunayo, ko sala ngo jamais. Ko sala ngo jamais. Mon ben nanga ibsa ngabi kono solo bi nandako camarade ba café zali ba nini boki bokutani kuna. Muto penzo moni penza pire yo penza te. Ko benga ye nandako te. Parce que pour muto ako visiter bongo mingi ezalaka ba sali déjà ba enquête ba yaka nandako ba ebi plan di to côté la côté to bimela côté. Donc, et ça, ba milliers, so na ba nanga, na ndenge ya mabete, ça ba milliers, so na ba tumsusu, il faut que se débarrasser na bango, parce que basé sur na niveau na yoti.
ata soki par exemple otangi aussi si ba licence aussi si ba classe aussi ba licence no oki tambole suna mutu oyo aza na deuxième CO te parce que nyoso bando lo ba ya ko bando comprendre en te parce que za niveau na yeti na niveau oyo bana ba memi yo world donc okoki su za na batu msusu yo oki otambola na bango susu te parce que boki ko yape ba ko visiter nzoka nde ba ko tala ka position andako après balati biloko na bango na baye po ba nini et le bas kutu muto bande ko lekisa message à lebi baza ba amateur. Donc il faut qu'on trier, il faut qu'on tala avec qui je peux maintenant me promener, avec qui je peux parler, avec qui je peux fréquenter, avec qui je peux parler, avec qui je peux aller. Parce que bana ba memio na niveau moko ya world eze sous ba niveau na biso ya ba star na biso congolaise te. Même ba star na biso congolais ba mi protégeaka. Na boy te na lobi te ke yo mi protégeaka te mais ngana lobi omoni niveau bana ba memio za niveau ya world. Po bato yango ba lobi effectivement to yo ki na vidéo wana ya nini na biso journaliste na biso bande lo ba lobi ba bando tuna coffre fort ya bana eza wapi. Le bana ba memo déjà na niveau world tikala kuna ko kitaka mingi te parce que kiti oyo kuta babilo ka lokola o kuta nango ozana obie oza gentil na bato no someko sala gentil c'est qu'il faut fréquenter batwana tala kuta makomba comme ko bimisela yo o bima na basi ya bato tout ça là pour ko luka kaka ba humilier ba kitisa na niveau na bango eza place moko bo soki nzamba matisi yo ko luka kate ko okitaka parce que okende ko sambwa pamba ko likate ko bado okitaka lisusu so mataki fanda kuta na ngwende na okuna likolo soki ko ede o edaka ozongi onini ozongi mais fanda na niveau na yo wana ko fréquenter mutino sauter papa on a za na témoignage na zalaka na Congo na 2018 hein année passée na août papa juna jana na zalaki pe na Congo na kesiko na kendeki na Chetemba na koti Chetemba boye na bibwale na ngane ba benga kaka na ba charge na ngato koti na Chetemba boye na moni papa juna jana na ngabi ai fona ke opesa papa mboti na kenda place ya avanda kana VIP kuna na machi kuna na bisi papa na lingaka yo na lingaka bana na yo na sepela na yo mais atuni même pas kombo na ngai te atuni nga meloko te azu bengi bato bando serveur ba pesa kiti ba pesi kiti pe apesi kiti albina vanda wana bando serveur ngai de elekela nga papa ya gentil ya bongo naza vraiment na témoignage ne ya malamu ya kitoko makasi ayi singa fanda wa mwana fanda kaka fanda atuni même pas kombo na nga atuni nga teke na vanda na poto na mboka nini do asa ba papa bongo ba papa lokwa papa ba maître Gims wana baza ba papa félicité base belete mais siko na vanda wana penza do ekamwisa nga bando servir nga bando bisanga pourquoi yaki na kin tout ça là sans koyeba ngai sans koyeba teke na yo sala nini do na mona simplicité mais oh wana pardon tellement nazaki na bibwa abina fanda ka wana bite na sana bibwale na nga kuna ifale na zonga epa ya ba charge na nga na za na ba charge na nga ebika kin ka ndenge boye binengeza ala ba charge na nga bimise bango ifale na zonga place bazalaki na kina beti bango sodo ekamwisa nga papa ya ba star mine papa ya ba star ya world boye donc eza nango bien bravo papa na ngai mais soki aussi on mati eza batu msusu il faut ko éviter bango quoi. Le conseil ngana opesa yo peut-être nzambe alingaki a lakisa yo ke aussi o mataki ko kitaka misu mingi te. Comprendre? Donc ko kitaka mingi te soki aussi o matima muke luka batu bazana ba niveau na yo luka bantu nini na ndenge ya mabeti ko fréquenter penza batu belé na ndenge tunazo yo kana ba et pas no li tambo zolo ba ke na bazo sala ba enquête déjà police basi bazo libi ke ya batu ya couleur batu ya peau noir lokola biso baza pe na kati ya batu na ba côté la ki omoni ke et pesi biso déjà penza ba raisonnement ebele et lokuto etindinga na sala vidéo ya ngwana papa nanga ozana niveau mo bo nzambe asi o memi yo vanda na ngwende na yo kuna si faut aider o kitaka o edaka o nini mais bilo mususu penza okyo sale su na batute et surtout na zo insiste ko bengisa batu na ndako bato ba ko ba plan ndako po mutu po akota na lopango no ezalaka pasi soki ayebi ndenge place ba kote la ati
Mais ce qui est à côté qui n'a ndaku, au monde à côté à 5 déjà toilette, à ébi que ce que au bimana couloir et boy. Donc il faut éviter on a bana basi ba memi on a niveau à world. Yo mo oza star, c'est bon. Mais ce que bana niveau ba memi o à likolo makazi. Mais kasi ko o gera ka ba niveau ango. O yeba ke oze suna niveau penza ya 7 o koma na niveau moko bo ya likolo. Gera kana no makambo na tika na no kuna likolo, tika na ngwende no kuna likolo. Nzambe a memi yo. Zamba memi na niveau moko donc apesa o bana o baza mayele o ba yebi ko luka o ba bibi de 0 à 1000 de 0 penza o kamutu penza outil de 0 a comme na niveau mo boye a comme na niveau ya likolo makasi na 100% donc il faut ça ka grâce à Nzambe yo pe il faut ko simba grâce on il faut s'accrocher sur ça. Cause la bon exact que il faut o telengana kana bango fanda kana bango jalousie ezali africain mutema na biso ezala randenge jalousie ezali mundele penza ils s'en foutent hein parfois ba on se péter mais mundele penza bazala penza lokola biso te ke to ko lakise to ko mono tala kuto e mona ni kaka ba monika video ya pamba mutu pe alobi te batieka moi seconde ba l'action ndenge ozoki bazoli yango penza ba sujet ba komo lobake o zwaka basi ya batu. Donc il faut faire attention avec notre communauté, avec en général, je peux dire les Congolais en général, les Africains en général, les Congolais en particulier. Il faut vraiment on mécanane on matapo aux un niveau moro peut-être le moro zo ba ko réaliser en côté ou bien zo réaliser en mais aux am moro aux non simple. Mais si au niveau ba si ba memi o eze sous ya kutika la simple na niveau wana aux ala ate. Il faut on mata penza échelon, mata ndambo. Tu es le papa des stars. Papa ya ba star ya world. Donc meka ko matanda mo conseil muke na zala ki nango pona yo yango wana papa nanga. Na oka ki passe makasi le na mona ki yango. Na oka vraiment passe makasi po zala papa moko o kima communauté te zala ka na communauté oza simple. Donc mutu ya simple lokola yo malgré tout ce que ozali, tout ce que bano basala, mais bana no baza world mais o tikala na communauté. Donc bozala ka fierté ya communauté na biso ngana sepela na yo na famille no mobimba parce que bo tikala penza fierté à communauté. Mais en tout cas, mais quand on réfléchit et le ko et pesa o leçon o matandam o matapenza ko bana basali vitesse moko oyo peut-être ozo ko kako accrocher en otime papa ya star ya star ya star ya star leki ya star ya star le papa ya star papa baboti ya star baza ba star muto azolinga asala maître James mabe okipe ko sala o mabe po ayebike ko pesa e passe. Voilà. Donc meka o mata meka ba nini ba maître James na okebi sa bango kaka sécurité za na banda kuna bino boss bro ka boti yango pe papa po azala sécuriser quoi. Aboti déjà ba star ye moko aluka ngote. Bon moni c'est pas pour rien que bon mona kana na ba royaume na ba par exemple royaume Angleterre wana bango tout bazala kaka surveiller bazala ka protéger. Ba o ba mona na raté ba o baza bana ba cousin ba nini ba lakisa bango penza te mais bo ba lakisa bango baza vraiment protégé oza papa ba ça oza vraiment sécurisé na niveau na 100% pour que mutu moko te apusa na pembe na yo. Papa ki star ezala bongo ozala isolé ki star ezali ki star ezala ozala isolé. Aux ala isolé donc on est désolé mais il faut ala isolé il faut ala aux ala na ba limite na makambo nyoso ba showbiz wana ba bilo miki wana il faut ala discipline on se discipliner au fandara aux ala isolé quoi. Et puis au commissariat au même makabatu penza na ndakoute parce que ça bien té et ça le cœur de l'homme est tortué, le cœur de l'homme est bien moté mutema batu zala mabe et bomba mana kati mais ezala kamabe oyeba pe yangote. Donc meka ko se protéger. Et puis na yé des troisième point nanga na ekoloba pona bandeko oyo bakotela ki papa na biso. Bandeko nanga boza vraiment ba amateur kaka ndenge journaliste na biso alobaki. Comment on kenda kwa mutu oyela ki coffre fort kuti coffre fort comme ozwa na ba computer. Taba niveau. Wa penza so balobi ba Afrique baza kati na ndimika. Po wana penza ezali ki amateur. Yo yego luka coffre fort. Moni coffre fort to comme ozwa ba biloko ya mike. Okomi ndoko beta papa mobimba wana boyoka ate somo peto beti pe papa mobimba wana franchement.
Franchement, ceux qui pensent ba oyiboye ba il faut penser ba otila biso ba photo na bango totala bango eza mawa na passe. Hein? Papa mukolo wana papa se respecta kane papa na zala ka problème na ba tuko zo senga kende o senga ye na ka pe ba tebele ba lobaki akabaka na ya pesa ka bato. Puis que yo kendo côté là eko stressé mutu encore dimanche na 11h franchement. Pour que ne ko stressé bango moni bo pesi bango bo bangisi bango na ndako. Pour nini mutama beboy. Yo ka espeza coffre fere o bomba na ndako papa. Coffre fo ya bana. Ba bomba na ndako papa. Ah, eza pasi na mawa. En tout cas, ceux congolais na kati ya groupe wana ndeno sel la bino ba vidéo bo mona. Eh, pasi na mawa. En tout cas, papa Juna Jonana, bonne guérison. Nzambe abatela yo asunga yo apesa yo kimia na libota na bino mobimba na kombo na Yesu Kristo Masia na biso tolobi. Bye.